Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tellement nayebi ke lisuma munene na muke za raté. Dans ça la fort na pêché moins. Peut-être bako kiko repêcher na lola. Au monde a une Fiat Théâtre. Abima a plus de 15 comédiens. Mais va tourner quand même. Bon tourner quand même. 2 milliards de théâtres n'est fonctionne. Très grave. Je suis désolé de parler de ça à la télé, mais c'est ça que j'ai vécu ici. Quel que soit au cause d'un problème dans mon songolo frère na yo, beaucoup magana ba niveau ya ko silika boete. Ça se voit que siliki makasi. So za na problème na ndeko moko et le lobeli wana on dirait ozo lobela bandeko nyoso tout oyo bosara na bango musala. Il faut y quoi peser kanda na yo oza na ngona ndeko. Rata ngana sana vi wana. Yo mota ina vini. Oyebi. As Luzolo, Christian Shoga, wala la camarade na ngana kala. Ngata bobe ngana vie. Vie 7e. Ye wana za ina vini. Tika la komona te esika nini azosala lesbienne. Lokola ye moka lobiki azaki yango ndele na kondima mais soki aloba ete na ondima te pona tika la komona esika osala ngo te. Oui, na yoki yango. Na yoki yango. Yango nazo condamner yango. Nazo condamner bakoma tina point wana. Poni bakokoma na makambo o mokile yebite bakomo lakisa ngo na moto. Comme Sodome et Gomorrhe. Moi na moi bandi théâtre lobby, on a 26 ans. Mais il ose osé en sortir na maman moko boya 53 ans milliard théâtre. Ah oui, mais sans ça c'est ça. Donc d'après la mort la richesse doit jouer. A jouer là et a jouer bien. Na bi ke loko oyo soki bandeko ba yoki bako tomboka. Ya koloba ke tozwaka bango, tokena bango, tobimi na bango. Yumu maloba ntango ozolo bango bon. Soki ya so ezaki bongo. Oye na pardon pour ani. Soki na solo la qui n'est bien avant, nenga na calmer hémorragie oyo et c'est pour asiliki ndeko pa lobaki malamu mingi te. Tala ndenge sali ba intesel wana, c'est pas bien. C'est pas bien. Na leli vraiment. Kasi alobi biso ba comédien. Alobi biso ba comédien mais cause la victime ya makambo wana. Kasi ba fisto na ba distress bazaka genre morot bango nde bato bazwaka basi place wana ke na ete bango na yo mo betango oloba bon c'est pour respecter Vérotin oui basi yango so bozwaka eza bana batamike o azomiyeba na ete nesika nga kalunga ngai nde na bosaisa ya zwinga memi ngai baza makambo eza nani tiyebi mabo eza na base peut-être pour la distance avec l'émission. Non, mais au mobile malelo. Moni ba blom so ba coïncidence ezala ba condamné ka ye. Ba condamné kaka. Bon, condamné nani? La richesse ba condamné ka ye. Ba condamné kaka. Bon, condamné nani? La richesse. Un bon metteur en scène, c'est un bon psychologue. Le théâtre c'est l'homme. Alors, le théâtre existe parce que l'homme existe. Alors, un psychologue et psychologie plutôt ils allaient études et il y a l'homme. Alors, les étudiants qui est dans limité à cause de la bêtise ou ils ont je ne crois pas. Donc, azangate. Maman, je comment l'hôpital n'est verté. Parce que maman, a une caméra. Maman, je comment l'hôpital 14h10. Et ça qui journée à rendez-vous. Maman, chaque opéra, le 10 mai. Après ça, il y a rendez-vous le 17 après une semaine. Mais jour il fallait observer. Mais je préférais qu'il y ait là, Nandako. Yemoko. Ok. Mobile n'est pas ça là qui. Donc je préférais qu'il y ait là, Nandako. Le 17, maman, chaque fois, était à l'hôpital le 15 juin. Pendant tout ce temps-là, maman chaque fois a la ligne de éviter parce que le docteur a dit que l'une est tétanos.
Machako nde ezalaki somo na matoyi pour 2 semaines tozalaki na hôpital HJ azopesanga conseil mpona liwa ya mama makila soki bino bozotika basambwisaka masumu ki aliaka bambongo seke bino nyonso bozosambwa modero wana mama Machako soki bozotika bosambwisaka masumu ki azolia mbongo bato seke bino mpe bozosambwa il faut botelemela kango tosalaki association pour toliaka bambongo bato te plutôt mpo tosungana lobango na bacomédien bakoyoka. Je crois que lelo bacomédien baza pour présent masumu ke basali rien. Alors ceux qui olingi ba respecter yo moko faut me respecter. Ceux qui tous a besoin ba respecter masumu biso faut to banana ko respecter yé. Alors que ba famille ko yamba la sima bako osala lokola banungu oyo nazoyoka te na famille ya mama Machako. Deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine de taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un kilo. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui zamba, et kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bino nini, Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plate naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, et kati, kata, bao. Ma fouta Déborah, soukra ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Pandele Ketcho. Merci d'avoir abonné tout, abonné fidèle, partout tout, partenaire tout, pour l'incarnation Nabiso ba vérité. Au botal Rabiso pendant le monde entier, les lots de Zanamoko ya ba artiste OP, alors ba vérité sur ba actualité, sur Makam O, les Kanakati ya réseaux sociaux, les artistes, basé à Kopete, basé à Kopanzana, Eza Ekite Mati, O Ezongi, vraiment, tu éviter Toko Loba, Moko ya Biso ya ba comme Toko Sola. On appelle merci na papa pour le Fiki pour FBT Misalande, maman Nathalie Fiki pour na pêche au moté. Ya Gisèle et Tati, maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winner. À toi dans 4 espaces village Panda Ozali Nakati Yalingo ala Kigoma Mushi 95 plus na ba diaspora plus na ba topé au balingaka Kevin Panda la Ketchup balingaka kolia biloko ya bio bo hésiter koleka nakati ya village Panda pour na kolia pour na ko sepelisa binoko na bino pour na kopesa biloko na bino go leo tozana ye ya modero oyo asala marambebe na kati ya monde ya théâtre plus to kosala ne moi minute muketu poto sur la marambu tout ozo kana kati ya réseaux sociaux. Bonjour ya modero. Bonjour les Kichu. Bonjour na public au bazolanda biso. Nga lobaka chaque fois que nazalaka po bango bazali. Donc nga mumbu na bango sans bango public o atalaka nga belenga nazalate. Bonjour Nabino. Bonjour Nabango, tu as le personnel mes condoléances, modé, les lots na sango ya mawa, sango ya pasi, oyo, tout le sur les lots quoi, les lots, avait nabiso kadiombo, invité, et ça qu'on est na matoi. Ouais, na, sur téléphone, na contrôler ma message, na moni président Rob Mukabela Bodo,
a commis un message à 4h du matin que Kulutuka Diombo a confié. Dernièrement, na solo là qui a zaki na coma et a confié. Paix à son âme. Donc, très en réseau kende kaka, moto na arena et voilà. Voilà, courage d'abord. Est-ce que votre témoignage peut aller à Papa Kadiombo? Peut-être vous avez une scène et belé na ye? Na joie na scène na été, na kutana na ye na makamoto za kosala ya ba sida. Ya PMLS. Va prese lombe, va tout ça qui. Sikoyo mko mususu tozako luka toko ma scénario. Prese lombe mais nous avons un scénariste. Nde sikoyo aloba na ngabi ngakatsaka kuliaka ba fufu nzokuza mayele félicitations venga lufaka ibisi alobi ngape na musika nazokatsa za koliaka ba fufu mais tant on a poussé la ke pembeni aza muto mayele dans lobby na biso bango et c'est juste na ba bloko wana to ndo sala wana kaka et tout ça qui n'est qu'au tableau monté. Voilà, la tigare au coutane la scène. Voilà, merci. N'a pas abonné tout. Il y a Congo Liziba TV, bah partenaire tout. Au bas d'une émission Nabiso, bah vérité Anakati. Il y a Congo Liziba TV. Beaucoup continuer toujours côté la émission Nabiso, beaucoup continuer toujours côté Lingango. Il y a modèle tout le monde qui s'est mal. Le chef déjà, je pense 1 mois déjà 3 semaines, 4 semaines. Oh yo, maman chaque fois tiki biso, invité. Ça maman chaque fois qu'on peut toujours tenir à sur la note. Dit quand maman chaque fois. Ça maman chaque fois on dit ça qui sont mon amateur hier. Pour 2 semaines tous ça qui est dans l'hôpital HJ. Azo pesa un conseil pour la liwa ya maman Makila. Ce qui bino bozo tika basambu saka masumu keliaka bambongo. C'est que bino nyoso bozo sambwa. Un modéro. Maman Chako. Voilà maman Chako. Ce qui bozo tika bosambu saka masumu kazolia mbonga batu. C'est que bino pe bozo sambwa. Il faut botter les milakango. Tout ça qui association pour tout lier à Kabambonga Batute. Puis tout pour tout sungana. Dans la maman Makila, azala coup d'association. Mais le coup laza collé, masuma fingami. Ce n'est pas bien, Botika, Modero, il faut botter les mila maman Kamouana. Alors j'en profite père ko Lobango dans ma comédie Bakoyoka. Je crois que les lots comédie baza pour présent Massoum que basalirier. Alors ceux qui olingi ba respecter yo moko faut me respecter. Ceux qui tous a besoin ba respecter Massoum biso faut to banana ko respecter yé. Alors que ba famille ko yamba la sima bako osala lokola ba nungu oyo nazoyo kate la famille à Maman Chako. Voilà. Et après, tout continue. Il y a eu Maman Chako. C'était comment? Yoki Sango. Na Yoki Sango, n'a été informé. Pour préser le mena président Bodo, bangonde ba informant mingi na ba événement oyo et ba liwa ya bande ko kufaka. Dans une information mingi pas président Lombe na président Bodo. En tout cas, nazaki malade nga mokope nazaki omela bakisi lokola internet ekoma nango en direct air moko nde namoni na telefone ndenge bacomédie batondi na HJ ndenge bazoloba na leli lisusu ngakenda ntina HJ kozwa ba vraie information ya Maman Chako parce que nga mpe nazwaka soin kuna soki etango ke babomi okamwa ki parce que nazaki pe mission bitembo toka ki vient modi parce que kuna habiki azoka ba traitement kuna ndazoka soin kuna nakenda tina HJ ko information et nazo ba information vrai na ba papier voilà Maman Chako koma na hôpital Neverté parce que on bazaka na ba caméra Maman Chako koma na hôpital 14h10 ezaki journée à rendez-vous té Maman Chako ba opérer ba longola ke ligne le 10 mai. Après ça, il y a rendez-vous à le 17 après une semaine.
Mais jour bazo longola mini, il fallait observer. Mais ma préféré qui a préféré qui a là nandako. Yemoko. OK. On va n'est pas ça là qui donc ma préféré qui est là nandako. Le 17 maman chaque a été à l'hôpital le 15 juin. Pendant tout ce temps-là, maman chaque a été na ligne. Tu éviter parce que le docteur Balobi que l'une côté tétanos. Donc un peu ça quoi. Cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. C'était Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Oh, pour vivre parce que pour les enfants ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour faire une peine beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Maman Chako, je suis joué à Sénébélé. Dans un témoignage, je moko oyo eleki makamunio so o nana et tout ça là. Maman Chako fallait jouer à Papa Kwedi. Moi c'est n'ambali. Papa Kwedi ba conditions qui très difficile. Film moko Isaki Papa Kwedi a joué colonel. Maman Chako a été producteur Benga Modero. Producteur avec Modero. Atali Papa Kwedi de Modero. Modero l'air ba foufou. Modero. Maman Chako a été Benga Modero. Modero. Maman Chako bi que Modero soka ye mobile no arrosala papa na divorce. Maman Chako a été Benga Modero. Otoko maquillé. Maman Chako a été Benga Modero. Modero tangaye. Matina scène avant de jouer na divorce yemoko elekela ye azoka mo incarnation oyo sans maquillage producteur abakisanga mbongo likolo ya mbongo oto yokana kinga na ye abi olongoli nga souci ya Papa Kwedi na lobi te ke na leki Papa Kwedi et na opousa na te d'ailleurs idole nanga ndeye papa wana producteur abisi alobisinga olongoli nga souci ya Papa Kwedi. Tant maman chaque fois que na benga je ne croyais pas. Papa na divorce Modero ou aller ka ba foufou. Maman Chako na ebité na tikala komona erreur n'était. Ce qui a na kanda so na se présenter comme na esengo. Yazo yusangai le kinangai bosimbelo ko ekufa te. Biloko ngo ekomi bosoto mingi, biloko ekomi salité, vraiment ils qui boité. Ah grand maître tu tenges ça né. Oloba nini pona arambuka na biso. O ekomi lelo boye. Olito simana la main dans la main tala lelo ba sénégalais ba ganaye. To bimisa na biso na ghetto biso ba utile to koma ba inutile. Soki mamo lifté. Wabwaka ki misu na yel moto ya yambo na biso telatala ba comédien o na sunga bango biso to batu moko te ba ko assurer biso santé biso to za batu moko boye soki na beli na tieli boko na poche na otala pays na kende na koti na Google banani ba soigner bien ba espagnol ba au Suisse au Inde na koti na bo na poche na kende na kezo soin dans ministre culture au Balongwe a aussi la Modero na au Nigeria
namoni bazo comparer yo na Chukuma na ebisi qui est modéro mais Chukuma millionnaire abinanga faute na biso comme bile pour la biso pe pa na biso so bo bimisi $1 million pour lancer la production c'est-à-dire bako futa modéro 20 000 et puis bon perdre à ta beauté qui c'est des moko $1 2000 francs avec 80 millions d'habitants là ba mourir à théâtre oyo bazaka na Congo so beauté gata 3 millions 5 millions 6 millions ça bénéfice et bénéfice. Les réseaux sociaux, YouTube, c'est dur, non? Non, ce n'est pas dur. Millionnaire. Il y a des stratégies et belles au salaire. Si même dans YouTube, il y a des stratégies. Oh. Ouais. Une plateforme comme Bélé. Côté la baba, il y a deux millions de banque. On dira combien à compte. Sauf que ça réalise solo, il y a secret. Nous devons souffrir moralement le comportement de mes parents. Alors, sur un taliban, il y a solo, ah, t'es. Là, n'y a quoi, le bibon va s'épeler. Pour ceux qui ont tiki et le côté, on va venir le pain. Parce que ça n'a pas belé, on va nous cancer na yo, ok na double punition. C'est voir, tu es stressé, hein, na malbozolo ba, c'est voir même na physique na yo, na moral na yo, façade. Les ketchou, biso to abatambongo, biso ba kokotela biso mbongo na mboka oyo. Pendant que la production a bongo ezali, ezaka temboka faut ça la même ba bailleur de fonds. Bakoya ko salango a collaboration avec le ministère de la culture hein na ba internet oyo kaka bako sala mama na site na bango moko pe moi je sais pas bango bazabata maele ba Nigeria tota ba filmer monde ba Sénégalais ba Ganaï na ba aplis bota ba filmer monde de que tu ngana mama na scénariste na koma biloka salité pour tous à limité. Dans comment filmer les tueurs de vendredi et quand on a SCP ça à l'époque, bah scénariste russe, bah scénariste français, bah scénariste Babima et Belé pour pas corriger film et voilà. Bah mon qui un peu la norme malgré ces cascades bon ya moké na bundi. Les que tu ngako comme commando libération. A commis maman la film ya ba jarwana. Les leçons autant que les Arabes filment au bisoto comment Kofi Central, Malewa, locataire, les Arabes filment au roi comment les Baotika passé les films les plus dans internet Babenda biso Baïbisa Batou na biso qu'est-ce qu'il faut te bisa bango tout le cas stratégie biso to ozong sambongo na kesa l'état oui, les Kitchou. Voilà, merci gouvernement congolais, gouvernement Nabiso. Merci de vous aider à soutenir l'artiste. Voilà comme l'artiste modéré ou un peu stressé, un peu moins de stress. Je pense que bateau tout pour l'émission n'a pas été na chaîne sur la biso, mais ils ont vraiment pas comment artiste a un peu de stress, comment on a élongé changé, il y a un problème. Azo sala sali art, combien de temps déjà na rata monde art? Na omeli makasi par la castede na linga ke loko depuis 1986. Pas 84. Nazaki penda enfant. Parce que père a bêta kanga mabe na commune alemba na répéter et après na yeko na commune alemba ngosiko ba mindondo ba répéter et je singa soko mais moi na sala ko peka ezaki te père azaki na bomoy ndeta on père akufi te mezaka na makilezo ganga je me suis ramoni ya dia mbuta masebe la télévision na yeko intégré atuna ngo sala théâtre na bcité mais dans na bandi na mo kamusaye ba ko sala abendanga voir même pembe na ye to koma ka scénario la sala 8 mois na mouvement wana on a zo pesa mbote na président Masebe na sali Académie des Stars de Modèle
Merci. Déjà, il y a un modèle, le a recommis un peu dans Belé. Vous, les artistes, trop de futilité. Vous, les artistes, trop de guerres. Trop de futilité. Si, les logos ont plus biso, chroniqueur, surtout il y a Internet. Je suis parmi, il y a la victime, il y a bisondé, en quelque sorte. Vous-même, les artistes, peut-être vos linguisate, vous avez c'est quoi ces genres de trucs-là? Au moins, neti na part nanga oyoka kaka o jona na ofina batu tanga CD o jona na SPDisa ngai nde butu na fongola ki je na SPDisa ya koyebisa mama na takaza ke il faut battre comme to comme ebele poto passager azaki so ba komelie modéro azo na yo tike pas film pas modéro boy au moins ya benga tinenga message na bise oh mais na comédie okutu na ebete on a yazo seka so ba yebi kutu masolo to solo ngana yo pona bango poto na ko bouler to poussa ba résolver musika to ko bimisa art na biso na ndenge ni to ko sa nini batu ba kisanga nde ba kisanga na contribuer na succès ya batu et belé modéro et ndela lo ba passe ba fani pina ba lo ba pina ke conscience bango bouger oui na contribuer na succès ya bato belé o bazana ba kombo ya makasi na Congo modéro mais Nzambe dans tanga bible na ibiki sata kitena se akita pona ni pona jalousie haine donc yaki kokotsa mutu kaka oye azali donc bible biki na Nzambe na mbongo liboso na bino mengana lo bibo pona Nzambe a présenter mbongo lokola satan po ni so mutu amekika kozwa a posani le tout nga téléphone na vanda kimiete modéro ngala ko jouer te modéro na pesa exemple neti ya mobiki sina décor banda yo na ndako menda boy pa dalali ba ozela ngala la muki a vito eka to peso transport journal lelo mais to la baliki on bimisa bango ndenge nini bonga mo pela na kopi fo bat pa bima lelo ba bima ça m'a déroté. Les deux vrais amis nanga et ça m'a déroté pour ta BBC bango. Elle a pas tout sous à Kangela modéro quand lui croyait que modéro ne moutu fala bimisaye. Oh mouta bimisa ba tu Nzambe. Les que tu ngazo na zampia karabika kia Nzamba on se perd un comportement ngate. Non décevoir était dans le bon de la caille. Ngamolem suna sa mabe. Sona zimbongo na bike ah Nzamba kilo samonanga nyoso na salaka rien aux Nzambe na nyonga te na zelaka oyanga na via kate na bike ba petit ba otanga chiki tamazezo mona na obunda kaka nde na obunda kaka bo ndenge saka wana kaka bo rango vide ya ba petit yango Nzambe sananga oyo lingi. Voilà, Jonathan Dario, toujours dans la télévision, c'est pas tout bas, on a dit ça bien à les réseaux sociaux. On dit que on a eu sur ta base, il y a sur base, il y a pas polémique, il y a pas discussion dans la réseaux sociaux et tous on a juste après. Ma vérité. Un peu direct. Mais c'est que c'est comme des petits jeux d'enfants dans le milieu théâtre. C'est-à-dire, peu importe, il n'y a pas de calcul. On va dire que on a comédien. Dans chaque tournage, c'est ça la marque. Dis-toi qu'il y a un garçon qui est dans la fille qui est couché quelque part. Chaque tournage. Je te dis, dans le monde du théâtre, dans biso, moi, Nazate, mon colo Nazate, maman, ma génération Nazate, garçon, moi, il y a 23 ans, à cause de maman, moi, il y a 47 ans. Normal. Impudicité à niveau moi c'est-à-dire que quand Nzambe vend une impudicité aux oreilles de la 90% il y a comédien n'importe qui n'importe comment peu importe où tu es marié ou pas tu vas sortir avec un comédien tu es un homme marié une femme mariée ou pas tu vas sortir avec n'importe qui
Au monde a une fille à théâtre. Abima a plus de 15 comédiens. Et Mibali. Mais va tourner quand même. Bon, tourner quand même. 2 milliards de théâtre n'est fonctionne. Très grave. Je suis désolé de parler de ça à la télé, mais c'est ça que j'ai vécu ici. Et comme il Sodome et Gomorre. Moi, je suis théâtre lobby. Elle a 26 ans, mais il ose osé en sortir dans maman Morobo il y a 53 ans, milliards de théâtre. Ah oui, mais sans regret. Ma vérité, ma vérité. Comment? Ouais. Muko mususu nakutana président Lombela HJ. Attention. Atuna pourquoi on expliquer bien au bosali ka moyebisanga. Olobala ngani modero yo vi na wezala kaka théâtre. So comme devant fait moko boye, au ça le golo zo jouer pour gagner fait wana, tout pour résister devant fait wana. Oh, mais si on y est salon, salon au théâtre. Ah, il y a théâtre. Et les cailloux, on va tout perdre. Donc d'après ça, la richesse doit jouer. A jouer là et a jouer bien. Nabi ke loko oyo soki bandeko ba yoki bako tomboka. Déjà ba yoki pe. Yoki au Gabriel a fait des réponses. Tout le monde va vivre à audio et puis belé va te belé ba siliki va se faire monter. Parce que tu vois la distance dans mon account qui est dans mon team aujourd'hui marié artiste. Solo ba théâtre, la vérité. Parce que abi ngana bino bino mikolo ba théâtre parce que le film est belé modéro tous à la oh, d'habiter. C'est vrai. Ah, mais ça dégâts. Dégâts le Béliango. Ce bandeko va comprendre tes artistes. Peut-être Alinga jouer. À Monique, il a joué les bons problèmes sous public et mis sous verrier. Bandeko va comprendre. Ce qui peut bango bazongi kaka na télévision pour répondre hier. Et ko sala penza bomototé et ko sala bomototé. Oh je sais bato nazo imaginer mayele o nga nazo mona ke bango bakoleka na télévision te ça va répondre malgré pas si o bakoyi koyoka na ba façon ndenge na moneli la richesse à lobby. Oui mon frère Mike dans un canaba estimé belé pour nga ninga kana respecter l'équipe pour l'équipe respecter nga bien pas na yo na zaka nga koleka obenga ngai na na tourner le film na sala tableau moko échanger tous les données à filmer na yo par respect oyo osonga ko bisinga avie osaki na poto bengo le bivie merci pour dans zela kaka merci wana opesa kingai et ça la kinga plaisir quelque soit cause na pas problème na mutu songolo frère na yo beaucoup makana ba niveau ya ko silika boete ça c'est vrai que siliki makasi so za na problème na ndeko moko et le belobeli wana on dirait ozolobela bandeko nyonso tout oyo bosaka na bango musala il faut yeba quoi peser kanda na yo ozana ngona ndeko to bomala po anini to po to bosana ka ba part ya bible zebisa biso avant o solola okelo chama bonza il faut luka muto bosola te bo réparer pour que le chama bonza. Non c'est faux c'est faux ngala ya on a bien joué pour le bine makam oyo ezango ya solo te. Il y a solo parce que tu as fait la droit de réponse au moins je pense que vraiment la 7e bagarre non nalingo tshela ngaba image ma vérité Tonso l'a dit aux camarades na ngoye on attend na ça na vie wana yo pas na vie
oyebi asiluzolo Christian Shoga wala ba camarade na ngana kala kongata bobe nganu vie septième ye wana za ina vini utikaka emuko ba vérité non ah aleli bon nayebaki ekopanza bandeko mosusu oyo baza mitema mikuse maloba na richesse alobi tina baniveau oyo vraiment tokomi kobimisa na pardon ayaya tala siko maloba oyo ezoloba mawana ndeko la richesse aza na mwasi na ye ndeko 7e aza pe na mobali na ye bongo soki bapartenaire na bango bayoki bamaloba wana oyo ebazoloba na wana tout bazomona te bakopanza bafoye na bango nga na ye atikala komona te esika nini azosala lesbienne lokola ye moko alobiki azalaki yango nde nakondima mais soki aloba ete na ondima te mpo natikala komona esika osala ngo te oui nayoki yango yango nazokondane yango nazokondane bakoma ntina poe wana mponi bakokoma na makambo oyo mokili eyebi te bakomolakisa yango na mokili tomona te ke bomoto oyo basombaka te batie yango wapi moi je pense que ndeko azali jouer Mike la richesse zo mérité ka conseil epananga oyo na pesi ye qui soit un problème na frère na ye moko akobima te po akoma na ba niveau wana voilà ba vérité mpona bino boyokanisaka Caleb ne ndumba suka Caleb azalaki mobali ya mami ntango esimbi te bakabwani me akolobaki tozwaka bango toke na bango tobimi na bango yo mo maloba ntango ozoloba bango bon soki ya solo ezalaki bongo oye na pardon poani kasi bafisto na badichesse bazaka genre moko bango nde bato bazwakaka basi place wana ke na ete bango nayo mo mpe ntango oloba bon c'est pour respecter vero te oui basi yango so bozwaka eza bana bata mike oyo azomiyeba na ye te nesika nga kalunga ngai nde na abosaisa yazwi nga memi ngai ba vérité ayaya omoni sika ekomi aloba bien na Angola moko ozalaka lokola ozalaka Angola okendaka te na bango ozalaki première promotion biso okende deuxième promotion natikali koyoka kipede toki lesbienne ya moto moko te na théâtre nga aloba makambo nayebi oyo nayebi te naloba te wana motu na nga kalunga c'est ma soeur parce que c'est ma soeur c'est vraiment ma soeur tia silika boye yango moni ezaka so moto akomi na mbongo akomoluka mpe baconseiller po lembe so biso tozozanga baconseiller po ya kofuta bango ezomonana te mais soki nasololaki ne bien avant ndenge na calme hémorragie oyo esik po asiliki ndeko mpe alobaki malamu mingi te tala ndenge esali baintesele wana c'est pas bien naleli vraiment kasi alobi biso bacomédien mais kozala victime ya makambo wana ngai nazalaki kokoma na ekiri biso na biso ya Alpha Bokole soki nalobaki nazala bongo naotoyi biso tout à l'heure eza na ebele baza kobenganga modero na tourne te modero est-ce que osenganga na boyi modero mais natikala kosala ngo te
natikala kosala ngo te. Mais il y a aussi parmi bateaux pour passer un bon moment pour les artistes bébés pour les bébés au combo de que ça dépend de mon niveau pas si ma photo mais bébé tu connais l'actrice de la photo Ezobiwana Karine Pala. Ouais, c'est ma sœur, collègue Langai. Oui, collègue Langa. Aza collègue. Désolé. Désolé. Karine Pala, c'est vraiment ma sœur, collègue Langai. Tout y là, aucun jour, Kozangana et moi, c'est mon balai. Parce que la photo ça va je pense que la photo un peu j'entends derrière le biso tu éviter pourquoi c'est ma sœur Karine Pala. Elle jouera bien. Elle parmi madame au théâtre ceux qui baza respectueuse. Il faut pas respect, il faut y pas à la carte parmi respectueuse wana il faut à la carte je pas à la carte na ba comportement moko ya ba G dans une étant ya vendre pembe na ye ya observer au vendre tant que et au vendre tant que to voyager que c'est comme moko OK donc il y a qui voyage artiste comédien 17 comédiens les acquis Léopard ya Congo Léopard ya Angola bali pati basai sai esobe donc ngaza qui directeur artistique de tokenda qui on a voyage donc ça va spectacle et puis je suis metteur en scène oh na yebi ko étudier motu pour un bon metteur en scène c'est un bon psychologue le théâtre c'est l'homme. Alors, le théâtre existe parce que l'homme existe. Alors, un psychologue et psychologie plutôt, ils allaient étudier et il y a l'homme. Alors, les étudiants qui est dans limité à cause de la bêtise ou ils ont je ne crois pas. Donc, ça a gâté. Mais non, ceux qui m'ont bali naïe ayoki et ceux qui m'ont sinangai pe ayoki. Ceux qui mutazangi et le krosala. Abeta sifflé. Parce que base à ma cambo est anal. Tiens bimabo. T'as vu? Ils ont la base. Peut-être pour la distance avec les musiciens. Non, mais vraiment bimalelo. Moni problème sur la coïncidence c'est là ba condamné kaye ba condamné kaka bon condamné nani la richesse dans la coïncidence deuxième photo to ba check sur na mimi yécoute le bagacha plus de 10 ans d'amour yécoute chaque jour abimala mais mission expliquer ba tout azolo ba tout que on dirait pas ça les cas et pas les que tout pourquoi vous êtes des hypocrites les artistes vous n'inga ko ça va trouver point tellement nayebi que les souma monene na muke za raté dans ça la fort na pêché moins peut-être bako kiko repêcher na lola bibe bite li filo za na mila de souffrance o liate bana mila mo kufate ozik o kufate alors toye baka yango te to balakisa biso yango te yango peut-être to sala ka mabe. Mimi aussi kabongo c'est ma sœur. Azali mwana oyo ayaki na maboko na ngai posa musala. Et non pour tozala ne bolingo. Alors et à l'époque là modéro azaki na loboko ya kobimisa batu. Na bimisié. Donc ce qui okobimisa mutu ya pambate il faut kaka ko coloquer ba problème. On est qui artiste était. Nzambe bisenga ina tie yo opanza monene pesa molanga alors nayebi oyo nzambe sala ponanga donc soko nzambe faut kaba nzambe na bimisa ye et sans arrière pensée
Kabongo Mimi. Kabongo Mimi, le ba guerrier sous makasi. Bien surtout yo vie, où y a lemba plus balé qui n'a eu belé pe lemba bazana ba guerre froide, où ba yo kana kati ko mo la douche, na Baptiste au sala ba fort kutu bazo ngabani mais dernièrement tous na douche en émission. Petit, ça veut dire que ne considère pas que Baptiste appelle lobby ou Roloba, Benga il faut petit, il y a des OPCM là-bas, et etc. Tu penses qu'il va retirer les exemples où l'équipe mettant que vieux et tant qu'il est. Baptiste la douche, Bazabandeko. So Bazolanda Ngai, on analyse dans plateau à l'Ekechou. Vraiment, il est temps. Yango yo bilembo nyoso oyo mwana moto ayibisa biso ki akoya tokomo monango alors inutile to sala na ba guerre oyo ezangitina po to sala na ba guerre to tala pe ba le passé touti wapi to sala ki ndenge nini po lelo to koma boye mwasi to mbongo akoki koya ko kabola biso te ngana yebike bwa bandeko peu importe de balobaka singa famille bendanaka mais katanaka te. Donc, boza na devoir, na obligatoire. Batuba mona bino lisusu. Na yoka ki esengo. Moko na mona ki Irsil Pechanga. Akole lisasila. Peu importe. Abio akufinde papa. Ba geste aboende. Ngaïzo ça m'a plaisir. Il c'est le plaisir. Tu as chité même les gens la question moroté bilelo ba ko lo ba ke ba bengi Caleb Tukeba notre monde la photo na ye ba bengi Caleb ba bengi songi ba déjà entre conflit ya dinana la douce oyo ba zo yo kana raté zo yo kana tena sileza parmi bato ba cha songi à soi-disant à quelque chose Caleb ça c'est réunion moko boye oyo abi ba triquer Mike la Duchesse ça hypocrisie qui pas moi mais alors qu'il n'a ko bomaka il a sais pas comédien puis parmi les victimes il y a Sony il y a entre Disney séparation il y a Dinana Nasila tout le monde awanga ni bon ngana ebité na ebi Caleb longtemps que le loté qui tokoki kokoma o lonza masali biso grâce qui tokomi na ebi Caleb longtemps c'est mon frère na ebi songi te Naibi panza batute. Alors, oyo ndazo yoka yomto yipsanga. Ekozala mie ya kutunango sila la dinana. Yoka ke bo panza na bino Caleb. Ayibisaka yo nini dinana, ayibisaka yo nini sila. Nga modero na ebi soki te. Alors, da yebi commentaire pe nini ya kusala te na makambo wana. Pourquoi ça Gabriel Nini oh lelo alingaki mingi ayebi c'est ma sœur Mati alingaki mingi moto zo pela be talieta ko yoka mutu a lobby eza ba via bateau a lobby pourquoi ko lo babongo pour le nini pour na Gabriel nalingaki trop ma sœur ayebi penda ke nalingaki mingi ngazo senga kaka ke toza mitema minene et c'est une famille oh tozali Baptiste eza famille tani to landanaka tande to silika ki pona ashishi pona mama chako tala alors ce qui ya solo penda to za na bolingo wana po nini te to ye bakoza na mitema ya koluka ce qui problème koi obengi ndeko allo tala mamna yoki ponye salami boy na place to les kanaba réseaux sociaux o ils otala ma monte mobimba to lo ba n'importe quoi na kosenga ndeko na ngai ya mwasi vraiment amikitisa kitisa kanda mona linga loba yango wana akitisa penza kanda po bataka diable ezalaka kanda na kobanga soka bandi kobangisa yo to apesi yo kanda po loba n'importe quoi leki na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mwasi kitisa kanda
Voilà, Kitsa Kanda, merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci d'avoir tout au balingaka émission Abisso Ba Vérité, au batalaka Abisso par de le monde entier. Oyo vraiment ba lingaka Abisso mingi, m'appelle linga mingi beaucoup toujours kotalaka émission Abisso m'appelle linga bino papa pour le fiki pour FBT Misalande, ma Nathalie fiki pour FBT Misalande. Bozo Abisso toujours les sous na chaîne Abisso ya RTGA chaque samedi na 22h30 Bolanda émission presque oyeboleka plus bengango kati na la kibinope la semaine prochaine tokozoya modé poto ça no kati pona poto comme désormais na kati RTGA chaque samedi na 22h toloka modéro poto sur la kati na eto beta plus histoire ya kati ya modéro to sala ka komesaka plus azaki likoli ko toza matin ya ko sur la yangote to ça on va très bien jour peut-être après ko utananga et Turquie to va na modéro to sur la plus émission kati et kozala bien na pesi merci na ba abonné tout aux ana message ko ba qui s'appelle sur art na bino pe na vague oyo et tenons-nous la main dans la main, tenons-nous la main dans la main, tout tika ba futilité, tout tika ko benga été to bengana to tombola art na biso to se prétendre ko za la metteur en scène film ya mabe za la raté ezala ne batunde ba rendre film ya mabe batunde ba koki ko rendre film kitoko histoire ya mabe pito ndengina loba ezala raté alors tant to ça là toujours imaginer filmer pour filmer bonga d'abord il faut gagner casting un bon metteur en scène alors tout tika ba futilité ya kosala ba bloco moko ezanga tina yete ya kotunete to bimisa art na biso ya ghetto tala lelo ba sénégalais ba Ghana et ba Nigeria et où nous sommes nous donc vraiment zolela na motema donc to sima na vraiment loboko na loboko totombola art na biso totika ba futilité maître Bozo maître Bozo les beaux-gars maître Bozo na pesa mbote Bozo ba bon séjour na Kinshasa oui à haute félicité na monika ba beauté ngo merci d'avoir abonné tout ya Yokasiondo na profiter ya Yokasiondo ya Mando Feli yebo vena ngai Sampengu Bay Grand Lac vena ngai merci Godembongo vieux Yokasiondo vieux Roger Yondo vieux nga bobo bokole bambote ebele Alpha Bokole mon ami Gigi Bokole mon conseiller privé Papito Kindudi mon konzabana Lemba vraiment engambe pour tout arme automatique les boss Gisile Moussese Sifio Tunani bambote belé na Ovengwanza bambote belé na Martin Kama de Kishakamba et Jean-Marie Djamba Kitos Kinzanza toute famille à Asana vraiment bambote belé na Eric Bokole bambote ebele na bayenyo sobalinganga na basobalinganga te Janine Bola. Merci aussi à Alpha Bokole honorable na pesi mbote mon vieux babilemba musenza zate Gigi Bokole na pesi binombote bana fabana tout ya lemba duche kapanga mon vieux na pesi mbote ours blanc o atika nga tata bitumba ko lobelo ka teyo il faut gagner ka bango merci na ba comédie tout bazara nga bien bientôt là tout mona na susu na numéro ya Sika toujours na chaîne na biso ana kati ya Congo Liziba TV na pesi ba tout bolinganga ba mettre tout ya Congo maître Bouzou charge à Matongé na pesi mbote boza toujours connecté na kati ya chaîne biso Congo Liziba TV et bo s'abonner et belé na kati ya biso na sima kameza ki bongo Jonathan Dario cameraman na biso bientôt là aza kobala mariage na yeba signos pour kakaye bo kakaye aza marié bo lukaye souhaité parce que surtout ba femme mariée botika Jonathan parce que pe azo bala merci na ya modé merci na opportunité pe na la ki pe photo ça la kati parce que faut il kana kati RTGA to yamba yo ba histoire ya modéro ba histoire ya artiste na biso ba artiste beaucoup mi